ndenge moko courant ezate donc muta sunga biso na zone regrette que muta zokende mais voyez que ça la regret pensa te parce que na basa muta zali azomona ndenge nini tosanganaka awa nakosala makanisi na ngai ezali ke ti ndenge bakokende en tout cas ekosenga ke un jour tokobenga bango na telefone mpo tokomande mutuka oyo ya biso ya académie donc malembe mutu azomona bacondition nini toza nango mais nayebi ke tobando travailler en partenariat na bango e makambo nyonso tu ya mpasi eza na biso lokola bango baza kuna nayebi ke kosila voilà nabanza mbuta sisi nalingi nalekisa oyo na liboso mbuta oyo akozwa maloba po ete okoka kopresente mbuta po ete tokoka kosilana mais mbuta azovoyage dimanche mbuta azokende dimanche nayebi te soki tokosala ndenge nini ifo tobongisa kosindika aussi mbuta aza kokende. Donc voilà le problème que nous avons bien que tu aies information en retard mais azokende dimanche. Donc tu éviter ce qui il faut tout ça l'antisani parce que l'aéroport ba futa accès pour na kota et l'aéroport pour na kokende et osenga ki azala na moyen ou vous permettre à kota na nini na et permettre à Lombati à comme en aéroport. Donc voilà mbuta excusez na bengio pour être ko reçoit maloba. Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! 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 Dans essayé comme musique qui rapidement, je pense qu'il serait mieux que tu me dises que tu aya comme ça que tu message à Souka, moins Souka, pour faire la sommine. Afin de sommine, et là comment maintenant il compte rentrer d'ici dimanche. Je crois qu'il faut comment avoir le mot pour nous transmettre. Tu sais qu'il était au Kennedy qui ne peut pas lever. Vraiment, quand tu travailles à partir de là, c'est ce que vous avez demandé, non? Il y a même pour la sensibilisation à modèle où il y a la photo. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien? Donc, pour la personne qui est à l'aise à Mandombe, il y a beaucoup de témoins dans le camp, quand on parle avec les 4 dans le camp. Et pourtant, les 4, on a tous affrontés dans les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce qu'ils sont bélés. L'école est bélée, c'est que les gens tout ça. Alors, vous êtes pour tout ça, mais ma casse, c'est en tout cas, la porte tout à l'île. Donc, il y a quoi d'autre? En tout cas, ça l'effort que Mandombe peut ça les cours. Vous voyez, mon frère? Donc, il y a un service aux gens, il y a bien. Après, se présenter d'abord. À se présenter, pour moi, il a vu comment il a été. Maman a gagné un moine, par-ci, par-là. Mais c'était un grand chasseur, n'est-ce pas? Il y avait une image. C'était un grand chasseur, n'est-ce pas? Il y avait une formation. Et puis, en même temps, vraiment un bibliothécaire au Sénaté. Avant de la salle à Dubaï, il est belé pour permettre les missions, Mamoul voici. Surtout à Mandombe, à l'église, vraiment il est apprécié. C'est ça surtout que nous avons bien, mais tu as la presqu'île, tu as la télé, tu as le chef de la Chine. Je ne sais pas très bien. Tout ça. Voilà. Mon aspect organisé la question de l'autre. Quand il y a l'homme qui a gagné Messie, et moi, nous avons fait des gains ultimes. Il y a des gens qui ont gagné moi d'avant. Nous avons fait des Zulu, il est là au bien. Zulu ikunda kyaku kiri na tano. Otovaa mwana kufanya chako tusola pasi lilo mtakana bisaidia kumba. Ya impotu nina ya pako ndongu ye peleketa. Kadi muneteta sapa kama ndombe kuna mbaza ngungu yange yefo. Ndaru sazole mwene indaru luvangi la byabyo luvudi mfumu mu acte matériel. Kuna mbaza ngungu etwa Octobre 2011. Ngeyefo 3 quarts la sur Kampanga kufunga ndio baada tusikia zaidi tu akaru bebe nina jina fuma longo mambani mageni possibilité ndio bila kuvuka mwana jambo mwana sasa kwa ndio jambo kanti kulombe ile kitana kisoke ndio mungu akadengera mti ndio tunasema ni mtanga wakala muyani pasipo maana nimekufa makala maludi beni yema vugisa saluketo pasikela mtwana kuvendia kwa matatu kaliba kwa matatu nzuri ndalo ile message ndio kwa sababu serikali mama wisa kwa mambo si kabisa sio mwana na mwana ni mwana wote ile mtima
tena simoni kwa kila mtu mwanzo. Amen. Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! Oye! Mandombe oye! 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 Twakugumba zikako. Bana Mandombe oye! Oye! Bana Mandombe oye! Oye! Bana Mandombe oye! 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 Obaki kwanzambe ibaki ya baye. Mimi wanzambi ilubatukulwa. Wazai. Bataki wa mama muri Kongo betu bazokala byangala muyabila medina kutela mbanza kinchasa mbanza ya kiutomba izele mama pila mumpila donc ça va nous allons monter parce que on y a même la ndinga ya kingala kyokyo kaniro kwangala tande ya kumsenisa mangangala kwa ni militaire kandi va nous allons monter batelo mama ni ngotoloba mingi na sindala mungu ba muno oyo pambate ngande ko na bino na potama na kumwa bengi na ponaka ko kitela na kumwa bengi rive droite filo bengi ka Brazzaville menga na bengo mbanza kimbango kama tini kaboisa kongo mbanza kimbango rive droite au rive gauche kongo ya Kinshasa kimbango donc la racine na sepeli mingi na zaki na bino ya liboso na ko zokisa bino moti tika boyamba na komba ndiko nanga kuna isika tuzaliwa mbasale tutaki kimongo tama ko kende ya bilimi na mwango na ko paki solokele papa de luna pa dengena ko ko paki solokele papa de luna pa dengena ko voilà en tout cas merci matondi mingi papa Shaoloma en tout cas merci beaucoup pambate tango to ko tika tuta papa obelajo kuna Yerusalemi alobi aye asani mosala na ye mais atiki ba poti donc milongoki longi betata wabela jo bai kadito ko bela ya sama be sama kama donc le termitier ngate soka ko sekanita ko parce que dans ya na Paris ngana na tango parce que comme ce jour na sala 2003 ngana kataka musala o ya ngaya musuni chaque fois ko kesika ko kenika fona sala wana soka déplacer na ko la leste ko mususu na fona na beto moko na ko tika ite kama te na yibaki mutu yo to dana zimoki mangwa tinla ki biso alors ba ngai muno sama bena ba lunzwa lu dia kweno mana mena haika muna sama kyokyo baki sibe sadike ya sadi teremitier azo bimisle biso ba mutu ba fumila kisoro ba bumamu dibi ngira utaka ba lunzwa siko ngira utaka ludia kunzi donc ya sadi sama na biso donc asali musana na yi aju elonga na yebi tita mozama rapidement tango to tika na butu wana kaka Yerusalemi ngaba diko pesa na témoignage kamera kutu ma batterie sila kimu na zoke mtu yezo bazo mona kuna ba kon na ba angelu bazingi Yerusalemi sika selu de zalaki ba angelu bazingi pesa na kacha isika pour de zalaki utakelo kwa dingo watu ye bai bati to kuna na ilebo awal susu ajongi wabela jo mpai basi susu mega jamu wena yeto sabati lo ba pasi mo mambo ya sale musala na ye en tout cas to si mapenzi munapa kundungu munapa kundungu munapa kundungu eloko wana to si mangoma kasi parce que nazala quand je dis ça sonne kisa mais c'est que nazali babini biso ba noir na français nous nous avons dit ce que c'est comme pour le rico le français la zone ça soit expose tabu mondayi noir et muchi na latin negriti na negriti signifie ça negriti negro negriti objet de peu de valeur donc engweta didia vozoka kwa mintumbi nyanzo ewa weta dike titumulwezo kanda jansola wa utuba zulu tatanza mitukutonde kadi dia vozoka la pierre rejetée avec miso les négros les noirs négriti objet de peu de valeur mais zalaka tant que comme nakata transport de commun ngo métro kuna naso comme munda kutanga mais muhindo oyo bango bayibi ke onu zula taka ezali bango te nous otanga ozo le français moi j'étudiais à talk English non ich speak Dutch mon kuna bango to peut-être la batolo to ozo comme professeur na université quoi hein nous putain quoi mais comment ils est
puisque vous avez mon écriture mais côté là moyindo oyo azokoma ezali arabe te ezali chinois te ezali japonais te ezali ya bango te mais ezali nini et bani boni donc omona akutala munu tu ngabala za wana soka telinga kuteli miso kimiso so miso bakali tellement que ça là parce que mon délai na meko kitu kiwana bana na biso mota bazana curiosité moko leka likamfwa ko ça legi zo de glade nenge ni curiosité za kana mo alors fin de fait akobitumisa sima ya ko tuna biso musikile kwa mwana siko ngana sia mtu mmoja upaki donc à partir de pas que nous n'avons pas na coaching idéologie ya moi d'avela ouais na soka te suka tuaka donc nenge muta lobaka nenge na zabuyi ata ni bac plus 40 ya Sorbonne ya Oxford ngawe na yena ngo ezali 3 ya sûr pandi kunengai boza la certain bozali na bokoti boza na classe oyo elik na écart na 3 quart nini leki franchement donc boza la sur na lokusa na sepela ke mingi mutamuntu otuloba tukomata nkamba yelo célébrer le 4 janvier oyi 4 janvier zani na kune histoire te mais tata ki simo ki mbongo asangi sina ba étudiant mais étudiant so wana bazo kota classe ya écarté on commence venir le cancela bazo kota classe ya bazo peut lango zo kani fu molonga bo sinzela ba kota la droit donc le 4 janvier voilà photo la kisa ngala sasa kuta muta kuku meje reni muta mu umvana statue ya serika ngene kwa savala lakini namuna mtu ajibisa seka kuna est-ce que banda wana basi pile bata classe ndenge na ndenge wala bilika enkare ngipiti kwa nini ya nyoka kuntu sale po enkare kwa nyoka kadi apita kipe chulo asaka kati umona sumo bilika emotion enkare téléphone ça bien oche musique zo yoka merci masima litoye kongo sala mais ya biso ye kadiam pe bazana dans les cités parce que oyo ya ye 3 quarts c'est mwana wa bien sûr kuna kwa le bon côté ou bien le pied le corps donc en tout cas une fois de plus dans le temps on a été merci beaucoup msanda nana so mene tshizanya parce que ça va te mesale musala pour ça tout là non donc tozala na elika mambo sababu mimi ile yangu ni tukanje sababu ntamu iko ndolo nikati amuka niko tata kimusalisa effectivement lelo na kendaki na tout ça la réservation ya vol en tout cas d'ici semaine prochaine vous allez tout le monde sur menza sunga parce que lobaka kuna ntiza va kubunzi yaki ivuila voiture tout ça et ça oyo et pas c'est-à-dire que sika nzoi akedogo abiyo asuje panda ye atimbo bakasi awa yelu kamba oye yelu se diapa dikundala tadalale tadalungana tadalale wetima wa tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye tata mwanda villa oye papa Simon Kibango Kiangani mwanda olinga te good yekaka c'est le patron du peuple Nouna ezali ngoma ni pas pour taper que non ya ça c'est la cacheté il est patron il y a pas pour nous appeler musala famille maswa oui ya moja wadi les élèves au moment quand il est monté mon salaire parce que pas de jouer mamusuka na baadhi sur la début de quoi pour signer kaka ki papa obele akona testament ya ye apesa na boka pasi mo papa mchana alobi pour le one temps c'est mon alobi tata mokat mo alobi mais ngabusna ya donc nous sommes au monde mando me conseil papa Simon Kimbangu Kianga azana testament ya tata sama kama mandombe
bato bakosala baréunion na bango soki ndenge nini mais ye moko mopatron ya bandombe ye ngai naza mona électronique parce que ntango azolo mokolo mosusu nazo enregistre ye fona komona baarchive na ngai bref totalela yelo pamba te nyonso ezali na sika kuna esika biso peta kobisa mbala mosusu bakotuna bakosala biso tokandako biso na nkambe oyiba ete basika mbala mosusu bakosala biso tokandako ezaka na yelo ya bandombe na sisi wana kwamba kisologeli kwa jamii na kwa jamii motivu basi Mungu amsenga matanzo en tout cas tu qui ne voilà biso azoki ba biso ko ki message na ye c'est ma parlant ce qui est simplicité tika toto na mona komba tata mona kanu libusa na komba tata voilà bon voyage. Vous allez me sauter. Toujours c'est un gars 4 millions. Ah, voilà. D'ailleurs, c'est Kolaka, Ezakano, voilà, Mouté, sinon, vous avez un peu pour ça là-bas. Si papa mzungu yao sense msutisani hiyo za masomo kuna landa kwa jour msusu na tisani na paroisse ya Niangara ezala somo naolo malika mandombe oye olibisa hizo kuna na seli cria mando ya Kikongo sebimaki parce que tout le monde a sangisi papa si on va tout ça mais pour les années papa si on va gagner ni oye papa si on va gagner ni oye papa si on va gagner ni oye tata simo kimbangu kyangani mwanda felela wazola walembisora yani kaka wana na Kikongo mais il faut de même le dans la période il y a construction. Na série de ça la mosala qui tourne 20 000 ça la 50 000 et pourquoi pas yangwana ba maman tozala ba goigo ndenge papa ndeka lobby to kuta sous jeudi malgré difficulté de ça ba responsabilité ba chorale makabo privé mais to ça rappelle na mando mais to la c'est lo mo ekito lelo ngalo wanza chauffeur c'est comme nous ngam no mema wanza boete ko papa singa ko mema bus de ako mema ka ça à terme de temps patata sur une salle d'accord papa déjà connu donc nous avons gagné les années quand après ça c'est un peu balandi bango na nkenge kenga komi 3300 zona asali 2850 konzo asali 200 francs ya mwana wa mwana batata totala zona azofuta transport bien on compte comme 5000 Nchanga mafuta ni transport vital. Ale to sala noki na la kila mbongo. Kama nkando aganyaka bino boka kasonite. Bati mafuta katike. Nani atika na mbomba mama? Kando bolu bila biso merci. Konzo ye. Vraiment na kasi la salle musali to va yoko pesa 3000 francs. Zona le chef. Genge 500 francs. Zona le chef. Vraiment. Et si comme papa il faut bazali. Donc il a musala ça va même en ça ni frère. Na papa il faut. To yebi bino bazalo de makasi. Na papa ya nana na ba décor.
Vraiment, dans l'île aussi, ça vraiment. Quelqu'un m'a bonné, pourquoi la plus souvent sommes les cigares qui est qui y a le but, qu'on a qui est dans mon salaire. Même à Cameroun, ça s'allait wapi. Ah, quelqu'un m'a bonné. Ma oh, moi j'ai diffusé la biso à Rolobate, pas ma tête, toujours la place nous bataille. Quelqu'un m'a cassé ma bonne, puis ça met tout le monde à pas de valeur, pas ma tête, n'a pas reçu le big en parle de Baya. Est-ce que mon nom est ça la caca? Et pas qui soyez. Quand nous 100 francs. Quand nous voyons la biso, ça 50 pour ça 3000. Donc dans 4 appareils, 60 000 tombas. Si on le pas manger de Baya, on a compliqué. On le va dire, est-ce que mon nom est ça la caca? Quand nous avons ici 100 francs. Yamona maman to ça makamwa kitoko. Sona to ka ça 50. Sona bolu ka ça 50 comme ça 3000. Or que muda simbi fongola ezali sona. Sono ye. Sona asimbi fongola sika papa love bazali. Papa love. Nous avons ça 50. Donc on va 3000. Amen 20. Ah, papa. Yo awana yo awa. Aïe ça ouais. Quand on va dans 3200, ce qui 300 francs pour ici 3700. Papa Sali totalité 13 550. Or que j'ai dit passer de salaire dans l'environ de 15 000 peut-être. Non, la vie premier temps, la vie premier. Vous avez premier et ça dit qu'à Kengo. Kengo yé. La 100 francs. Différence à 100 francs dans Kan. Kando yé. Oui. Ça va peser 150 pour une première de dossier ici. Quel est le? Or que ici papa Banzonga ça sali. Banani bazate. Papa tu vois la Kan. Panza bino. Vraiment. À la prochaine, ça m'a vidéo. Maman, quand nous sommes venus, ça combien? Mais. Kenge a payé 200 francs. Kandu, zoma Kandu. Kandu. Kandu ye. Oye. Kandu a payé 500 francs. Kandu mshina suma. Kandu musu ya bwana. Kandu piakula. Comment tu le fais? Kandu niata. Kandu ye. Oye. Quand on a payé pour Gebele, quand on est, quand on a payé 100 francs. Ah là là, maman qui lolo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Kengo 500 francs. Je dis passionné. Donc, quel va là 500 francs. Donc, c'est pas pour nous. Yassine. Kengo 500 les amis. 500. Voilà, Kenge a bagissé 200 francs. Kenge a 300 francs. Premier nani. Ah, papa Boulou, merci. Premier. Son nom a payé 500 francs. Il faut aussi dire. Kenge 400 francs. Félicitations. Vraiment, son âme, 3000. Ah,
gagner quelque chose, chef. Va gagner calme. Quel est Vraiment, dans les vidéos, c'est ça. Papa l'aîné, là il y a des trucs qui après c'est le côté papa l'aîné. Il m'a dit ça y est. Olimbo Bibeko. Mais papa l'aîné a pensé comme côté. Voilà qui a l'idée. Banaya va venir premier. Bon, Kenge a su premier à 5100. Baye wala na bango na Kandu na 4300. Balani na zona na 3350. Konzo to comprendre les gars. Comment on peut dire tellement il va salir 3000 hein et ça. T'as vu ce qui peut pas passer dans Olobani. Donc total de sali 15 950. Par mando moye. Na moni progression les allez pas battre du boss ça qui peut aussi 3000 et ça qui passe. Mais progression na moni ça ko kene vraiment sona la prochaine de Tchada ataba 50 000 aux ala kitoko pour oui sona et ça c'est facile